Tension ezalaki makasi na tongo ya lobi eleki na une partie ya ville ya Kalemi. Ezalaki bongo suite ya conflit foncier opposant pasteur ya église moko pe propriétaire ya lupango oyo batonga église. Selon information tozui sur place, lupango oyo basambelaka yango po église esomba yango à l'insu ya kolo lupango soki pe nani atekela bango kolo lupango ayebite. Mais après kosamba ba pesi kolo lupango raison tangu la police eyaki pona kolongola batu église awa botala makambo lekaki neti kaka bozalaki. Nous sommes là, venez. Allez-y, venez. À bout portant, des balles réelles. Des balles réelles, venez. Venez. Les balles réelles. Les balles réelles, venez. Venez. Les balles réelles, venez. Venez. Ouais, venez. Il faut tuer, venez. Venez, les balles réelles. Ouais. Ok. Venez tuer. Venez tuer. Venez. Ok. Ok, tue. Ok, tue. Ah oui, tambola na mokili, omona makambo. Dossier à suivre. C'est quoi avec moi? Venez.